Les gens qui sont au service, il y a des occidentaux, il y a une partie de la communauté internationale, il y a une partie des pays africains ici pour servir les intérêts de Bango au lieu de servir les intérêts des Congolais. Ouais. Donc c'est ça le défaut. Il y a un monde qui est africain, le lot, ni ce bandi ko Bango, conscience africaine bandi au Salema, et les Africains commencent à maintenant à soutenir Batu Oyo, pour protéger les intérêts de Bango. Ko banga ya nini? Obi beaucoup de temps on est au Sameza pour nini? Et ça dit il y a mauvaise gestion, il y a républica, il y a souffrance, il y a peuple africain, il y a insécurité au fani na kati ya mboka. Mutu nyonso alingaka condition na vie na yeza la meilleure. Mais une partie de la communauté internationale, balingi te que ba africain va s'épanouir, va évoluer, va développer. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce sont des Africains eux-mêmes. Basé décision conscience comme Libango, biso toko soutenir mutu aye wana ou alingi ko défendre ba intérêt na biso. Talo ko na Mali. Ba gente wana ba koti wana. Ba kati relation diplomatique na France. Ba kati relation diplomatique na France. Ba sali manœuvre ba kanga cour constitutionnelle, ba kanga CENI, ba kanga parlement, ba kanga voir même ba institution manso na guise na bango. Le lot bazali ko se préparer pour que ba soit primature. Donc ba institution nyonso ezala epa na bango to zonga lokola na partie unique. To zonga na guide unique. To ko senga na ba kongomani nyonso esengeli ba lamuka. Ba lamuka pambate ba agir. Le lot omoni renaissance ya conscience africaine et bandiko sala toko senga peke na Congo conscience wana elata ba congolais pour que to sunga mboka na biso. Attention à balkanisation. Wako yoka que na Belgique le 17 na le 18 il y a mois de février conférence moko ko sama kuna na Belgique pour que ba revoir ba frontière ya Afrique centrale. Voilà, bonjour, bonsoir. Na ngonga oyobino bokolanda bongo émission na biso ya mokolo moi lelo bosolo na bayeba kenda sango. Voilà, bosolo na bayeba kenda sango lelo bongo toyambi moko bayi politique tokosolo la makambu ya ebele ya mboka na biso mokolo moi lelo ye komo na ye monsieur Michel Mangala oyo alobaka bosolo pe na ngonga oyo betaka. Voilà, comme ezangonga nango toko beta lelo pe bosolo na baye bakenda sango. Voilà, on va parler de quoi lelo toko lobela pona tous pour Fayulu balobi biso nyonso na sima ya Fayulu ndenge bakomi na français. Voilà, toko beta lisolo pe ya ndeko na biso moko pe bayi politique moko na bango monsieur Mulopwe oyo bongo bakangaki ye. Toko beta pe lisolo na bozongi ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi oyo bongo autaki na mboka na Lisala asalaki mwa ba tourner na ekuna pour être assisté sous Baimboka ya Lisala pour Maponami. Voilà, Maponami c'est bientôt déjà 2023 tokozonga bongo na ba élection yango wana mona mboka Martin Fayulu déjà assis à Bandiko Kita na mboka Lisala pour être sensibiliser ba population pour na événement il y a 2023. Voilà, on va parler aussi de l'accident d'aujourd'hui matin lelo bongo na nzela ya Matadi Kibala singa ya courant et katana ki bongo câble meurt et katanaki ebomi bongo bayi population baike bakufi bongo 44 personnes oyo basila ki bongo kotika biso mokolo moi lelo to mona ki bongo présence ya premier citoyen de la ville papa na biso Gentini Ngobila oyo akitaki kuna bazala ki bongo baike katikati ne sika wana to kobeta lisolongo na monsieur Michel Mangala. Sans plus tarder, je demande à la personne qui est derrière ce bel et beau caméra d'élargir de cap Panzelanga Bilili Mbote monsieur Michel Mangala.
Mbote Mama Karichou, Mikole Belé, hein? Nazat, toujours dans terrain. Meilleur vœu d'abord. Oui, merci. Pareillement, mais voilà, merci. Na sepeli de na monio lisusu ndengo invitenga lisusu na plateau na yo. Voilà. Merci, merci, bonne année à toi. Merci. Année au année à succès, à élévation, paix à prospérité pour na chaîne na biso pe pour na yo. Et na pesi mbote pa ba kongomani nyonso oyo bazokali bakwa ko landa biso. Voilà. Et na pesi leki nanga ya motema petit nanga Merlin et comment Darly na pesi mbote mingi bisika ali. Et nous sommes là pour le Congo. Voilà, nous sommes là pour le Congo. Mais c'est Michel Mangala Boni Basango ya Lamuka. Lamuka se porte à merveille. Lelo ba kongomani nyonso ba ndimi ya solo ke makambo oyo. Le président légitimement élu Martin Fayulu, Mokonzi Mboka, Tata Ekolo, Oyo a bandaki kolobela ba Congolais, liboso bato ebele, ba bandaki ko douter na yango, ba kanisa keza ba ndenge une classe politique, donc c'est-à-dire nos frères de l'IDPS ont voulu faire croire aux gens que nous sommes des aînés, tout ça mutema mabe, tout ça jalousie, lelo makambo nyonso, mwana mboka. Tata Ekolo Martin Fayulu m'a dit à Lobaki lelo bango bamoni yango ke ezali solo yango yo moni ki to ko benga ba kongomani nyonso na sima ya Fayulu pour faire échec na batu oyo bazali ko se comploter contre l'État congolais, contre le peuple congolais. Bato nyonso balingi te ke Congo et zala na ba valeur na yango pe na dignité na yango. Et faire échec na batu oyo une partie de la communauté internationale baza ko utiliser, c'est-à-dire bande konabiso ba kongomani et baza ko accompagner bango pour faire assujettir le Congo. Lelo ba congolais ba komi lokola bana etike bato oyo baza na tatate na mamate batikali bango moko ba défenseur ba alité pour na ko défendre Congo pe ba congolais. Yo moko yoka ki bat balobi ke mboke se ekufa kala les docteurs o azana remède ya solo pona kopesa na Congo enfin que Congo ezala guéri ici alobaki yango na lisala tata mokonzi ya ekolo mwana mboka Martin Fayulu Madidi alobaki ke Congo ekufi te esengeli tosala nyonso pour que totombo l'école na biso ezonga na ba valeur na yango dignité na yango ezonga peuple na biso ba joie oyo esengeli na bango, donc c'est-à-dire social, sécurité, économie en mboka ezonga malamu, santé ezala malamu, bato to fungola ba hôpitaux, bato ba kende na ba hôpitaux, ceux qui baza malade, éducation ezala malamu, gratuité de l'enseignement est vraiment effective parce que il y a biso ko kende même na ba université, même na première graduat, deuxième graduat et que to sala manso de façon que ezala vraiment gratuité pour que banana biso to promouvoir intelligence oyo ba congolais bazana yango mona ba congolais intelligent musala na yekoma wapi musala na yekoma cabine afungola moi cabine na ye pour ateka moi crédit na aluka moi ya ko vivre donc ezali effort na biso banso ba congomani pour que to sauver mboka na biso yango yokaki abengaki ba congolais na application ya article 64 parce que ezali droit fondamental, droit ya ba congolais banso pour faire échec na pouvoir elingi kotika na makasi elingi ko se maintenir na makasi bien ezali wana pona makasi et pona biso la moka to lobaki ke biso to banda ba activité à revendication na mois de février ba o banso ba moni ke ya solo ba to ba bundaka pona article 64 ba tiape maele na bango ba tiape intelligence na bango pour que cet article soit appliqué pour to sunga mboka na biso parce que occupation et vandi na kati mboka na biso ba bazako kambalelo bazali étouffé na puissance ya occupation wana et ba komi na légèreté moko pour na ko diriger mboka ba avantage nyonso et que na ba Rwanda et que na Uganda et les Congolais sont en train de souffrir
Aujourd'hui, avec la renaissance, il y a conscience africaine. Les Congolais sont et c'est qui base conscience pour que tu sauves Mboka na biso tous sous dépendante na ba colite na banso. Ba sali manœuvre ba kanga cour constitutionnelle, ba kanga CENI, ba kanga parlement, ba kanga voir même ba institution manso na guise na bango. Le lot bazali ko se préparer pour que ba soit primature. Donc ba institution nyonso ezala epa na bango tozonga lokola na partie unique. Tozonga na guide unique. Tozonga na laquelle il y a pensée unique. Donc l'oligarchie règne dans notre pays. Yango moni bali koluba élection en 2023. Biso toboy élection en 2023 te. Mais tolobi l'élection wana esengela mi et salema que CENI est à la dépolitiser. Biso tozali d'accord pour les élections, mais avant des élections, il faut la dépolitisation ya CENI. Yango tolobi que esengeli to maintenir leadership ya président Fayulu. Maintenant, pendant et après les élections. Parce que les Congolais banso bali simanaye. Mais batu amayele mabe. Tokoki kokende élection. Peuple a voté Fayulu. Balongoli kombo ya Fayulu. Baye kotia kombo ya Fayulu 3e, 4e ou 5e na niveau ya représentation ya bato bako gagner, bato bako kende ba élection. Yango peuple congolais balobi Fayulu ou rien. Biso peuple congolais toali sima ya Fayulu, toali sima ya Fayulu. Peuple congolais to bino décidé. Non, moi je ne suis pas décidé. Vous êtes de l'amour. Nous sommes des Congolais. Babi peuple. Maman ngana royebi sayo. Makambo ngana oloba, ça ne vient pas de Michel Mangala. Makambo na koloba et ko uta na peuple congolais. Na ko yebi sayo. Zo micro na yo. Sala micro balader. Tout na peuple congolais. Ba yebi sayo. Que nous sommes derrière Fayulu. Seule politique. O alingi ba compromission te. O alingi ba corps obscurité. O alingi te ba trahir Congo, te ba trahir ba Congolais. C'est seulement Fayulu. Fayulu na législature il y a année passée. Mandat, il fut député à son temps là. Mandat na bango esili. Kabila, je m'excuse, Kabila voulait glisser. Bah comme il faut bango ba député misolo pour que ba continuer ba accompagner Kabila. Mais c'est Fayulu a pris tout cet argent. Il y a Mouibi wana, il y a corruption wana. Azu yango azongisi yango na kati ya caisse publique na libenga ya l'état. Abi non, peuple a pesa kinga 5 ans. 5 ans nanga esuki wana. Nazela na sollicité mususu o ba opesa ngai pour que na servir peuple wana. Donc une élection peuple a gagné. Tala batamite mamabe, batamote malikundu, babotoli souveraineté à peuple, babotoli victoire à peuple. Vous comprenez madame? Depuis conférence nationale souveraine, makambo boke no tuna lutundula. Aye bisabino. Paix à son nom papa Etienne Tshisekedi. Il y a des gens vivants. Boke no tuna na conférence nationale souveraine. Qu'est-ce que Martin Fayulu avait fait dans la conférence nationale souveraine? Il a défendu l'intérêt des Congolais. Bambongo kutu babanda ko pesa pour que ba lier ça c'est là babanda benga bangona ba député wana à cette époque là ba conférencier voilà ba conférencier il a pris cet argent il a mis ça pour l'intérêt de la République ba kende ko tuna Kimbuta pourquoi Kimbuta n'aimait pas Fayulu à ce temps là pour na objectivité na kata musala pour que la ville de Kinshasa est à la sauver mais batamito malikundu ba Lukike ba salir l'image à Fayulu mais Fayulu reste constant et c'est quelqu'un qui milite pour l'intérêt de ce peuple.
Kabila est venu voir Fayoulou pour que ça la COP confisquer souveraineté à peuple. Oh, il va payer ça qui Fayoulou. Vous comprenez? A demandé à Fayoulou à Kaboana, Katumbi, na Bemba. Mais Fayoulou, c'est quelqu'un qui savent respecter les accords, les engagements signés. Vous comprenez, madame? Fayoulou a dit non à ça. Il fallait que Luka compromette pour la confiscation de la souveraineté à peuple. Pour que ça ait la protection. Il y a un individu. Il faut le dire non. La Constitution a déjà tout résolu. Voilà. Babangi, Bakeye côté Moussous. Donc c'est quelqu'un qui aime ce pays. Papa, maman, tapis rouge. Babette le pelin. Bou, bou. Batono sur Bakauki. Oh, le Canadien, Bakarnio, c'était l'ennemi. Yo, obo ya eloko wana pona peuple. Obo ya eloko wana pona nation na yo. Mais tu es un héros. Tu es un héros. Fayoulou aussi c'était dans d'autres cieux. Na bamboka mususu. Mais lelo mamsu bakoti ata monument na ye. Je vous dis la vérité. Beaucoup de gens parlent de Fayoulou Baïbi Fayoulou te. Beaucoup de gens parlent de Fayoulou Bafanda Pemé na Fayoulou te. Ngana vanda Pemé na ba leader ya minene oyo zomona ya kati mboko na vanda na bango. Pembe na bango, na solo na bango, na loba politique na bango. Mais ce que je vois à Fayoulou, ça c'est autre chose. C'est un cadeau que Dieu a envoyé pour les Congolais. Le jour que un petit groupe de Congolais là finira à comprendre, Dieu nous a envoyé quelqu'un pour sauver notre pays. C'est ligué comme un seul homme pour que tout se préparer pour faire échec na bato oyo. Ça déjà na ba intention ya mabe ya ko boto la souveraineté ya peuple. Partant de toutes les expériences que nous avons connues dans notre pays, ko banana 2006, 2011, 2018. Cette fois-ci toko linga lisusu te ba boto la souveraineté ya peuple parce que tu comprendre que nous doit incarner cette souveraineté à peuple, c'est Martin Fayoulou. Parce qu'il y a l'indiqué Bazongi Sayango, la population congolaise. Ok, monsieur Michel Mangala, Tozo Lobelapé, accident au Salami Mokolomo Lelo, Nandila Matati Dibala, Singakoura et Katani Bongo Câble-Mer et Bomi plus de 40 quelques personnes. Tandis que l'Otiliki Nabiso Moko, Bayi Esnel, Bakoki Kobongi Sango, na Lolenge Longo Banité. Na kitaki sur le terrain ba population ba lobé tezambala ya mibale na 2004 pe salama bongo ba isnel baya ba repara kaka mais ba bongi sate bino attend que ba panzi ba lobeli ya mboka na biso Congo avant nanu yango na kosenga na Dieu donner maweja a balancer les biso image arranger ba singawana ba pesa ba congolais mai tokulubanini. Ce sont des gens qui ne sont pas habilités de gérer la République. C'est pourquoi il faut na bamboko ezali sérieux, na conscience na bango moko. Bakolongwa. Batika pe ba misusu. Baya ba pesa pe touche na bango. Mais na kati mboka na biso bango balingi ko sa comparaître na pouvoir bakanisi ke bazali banzambe bakotika la wana éternellement. Non, les hommes passent, mais les institutions restent. C'est pourquoi, Bomoni de Samaki na France, Macron, qu'est-ce que je dis, Hollande, Sarkozy, la kaki ba peuple français, que ba osale la bangoli kamusongolo pakala, ba osale la bangoli kamusokolo pakala. Mais ba parvenaki ya ko réaliser au bakena ko la ka ba congomanité. Et plutôt ba français té. Bango ba sala gini. Ba longwa ki bango moko. Mais ici chez nous, parce qu'on ne respecte pas les Congolais. Du fait que Bazawana pona ba Congolais, Bazali wana pona une groupe Yabatu, une partie de la communauté internationale, na quelques voisins, oh Bazali ba voisins na biso ya Congo, Basali ke Bazala wana. C'est pourquoi makambo ba problème ba Congolais eza ko intéresser bangote. Vous comprenez madame? Ba problème ba Congolais eza ko intéresser bangote. Mais ba occuper problème ba Congolais pour anine. Mais par contre Mutulobi azalaki na Bikok bakomi kotonga ba château moto azalaki amsusu na $1000 na caisse na banque lelo bakomi na ba millions na ba banque. Mais tandis que l'État congolais batika la pauvre, les individus sont plus riches que l'État congolais. Madame, nous sommes dans quel monde, nous sommes dans quel pays?
Et tout ça, notre peuple c'est va fungola miso. Ce qui peuple a télémité. Et aux Alaka Yango, mona qui le président légitimement élu. Il a dit à notre peuple à niveau Yalisala, c'est vous qui devez agir, vous devez vous prendre en charge pour faire échec na bateau banso. Bako linga ke ba condition de vie na biso ba congolais ezala déplorable, ezala la misère, ezala la souffrance. Voilà, c'est pourquoi madame toko senga na ba congomani nyonso esengeli ba lamuka. Ba lamuka pambate ba agir. Lelo omoni renaissance ya conscience africaine et bandiko sala toko senga peke na Congo conscience wana elata ba congolais pour que to sunga mboka na biso. Attention à la balkanisation. Yoka que na Belgique le 17 na le 18 il y a mois de février conférence moko kosama kuna na Belgique pour que ba revoir ba frontière ya Afrique centrale. Mais en réalité ils allaient ba masquer. Ils allaient revoir ba frontière Afrique centrale et allaient revoir ba frontière ya RDC parce que revoir ba frontière ya Afrique centrale ba revoir pe ba frontière ya Angola ya Cabinda. Mais pourquoi on ne parle pas de Cabinda? On parle tout simplement de la RDC. Mais donc, les enfants de blagues, nous devons Ndenge paix à son âme, Papa Maréchal Mobutu Alobaki, un père Misoga. Biso toko c'est ba Congolais, ba Congomani. Congolais Misoga. Côté les melamoto nyonso. Oyo azali ko contribuer pour que Mboka Oyo ezala balkaniser Mboka Oyo et s'épanouir et connaître le développement nangote. Bato banso o bali ko sala bazali na intelligence pour que biso ba Congomani toza na valeur te pe na dignité te. Et loko wana ezali ke biso banso ba Congolais et sengel na biso to simbana pour faire échec pour na Congo et pour na bato oyo plutôt balingi ke mboka na biso ezinda. Motuna moko sengi ke to tuna. Et peto yebisa bandeko. Bato batuna te ke Martin Fayulu asali nini. Mais sengeli ke bami tuna ngai na sali nini pour na Congo pour que Congo ebonga, pour que Congo ebima na ezonga na dignité na yango pe na valeur na yango. Nini nga na sali pour que Congo ezala balkanisé te. Nini nga na sali pour que Congo lelo elongwa na souffrance pe na misère toza na yango lelo. Voilà, monsieur Michel Mangala. Derrière Fayulu pour sauver la République, sauver notre pays, en fait, Mboka na biso qui ne liboso. Mais c'est Michel Mangala, vous avec le micro, en tout cas, ça ne va pas. Mais c'est Michel Mangala, tout ce monde a un coup d'état, et so salama bongo, bipai na bipai, moi ko banga pe, na biso bai Congomani. Ko banga ya nini? Obi ba coup d'état wana ezo samisa po nini? Eza dit il y a mauvaise gestion, il y a républicain. Il y a souffrance, il y a peuple africain. Il y a insécurité au Fani Nakati Mboka. Mutu nyonso alingaka condition na vie na eza la meilleure. Mais une partie de la communauté internationale, balingi te que ba africain va s'épanouir, va évoluer, va développer. Ils sont à la base, il y a qu'à freiner l'Afrique. Freinage de l'Afrique, ils ont appartient à Nine. À partir de dirigeants, oh bango baza ko imposer na tête ya ba mboka. Et ba dirigeant on au lieu que ba servir peuple na bango, ba komi ko servir bango. Landa ndeko. Mindele wana soko mo ba komi ko betelo maboko, ba komi ko salelo ba campagne. Ba komi ba mopap. C'est que dirigeant wana a garantir bango ba intérêt na bango. Le jour que dirigeant wana a cause de décision ko servir peuple na ye, dirigeant na comme dictateur. Et au moment où le peuple na naïveté biso to zarango africain to bani ko nimela bango tant to nimela bango to trahir et au moment que balongoli lobi to babomi lobi bazui bato mususu batie wana wazana obédience na bango. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des Africains eux-mêmes bazui décision conscience o comme libango biso to soutenir mutu aye wana ou alingi ko défendre ba intérêt na biso talo ko na Mali ba gente wana ba koti wana ba kati relation diplomatique na France mais maintenant la France veut maintenant utiliser ba pays
il y a un pays frontalier Rwanda. C'est CEDEAO. Pour que va mener guerre dans Mali. Mais non. Tu vois, on a une théorie à bouzobologie. Oh, bisop africain to zalarana yango. Et lobby, yebisanga siko bango baza bato ba diriger. Ba diriger baza na service ya batuwana et ba pays wana se développer. Bisop africain to tikala na souffrance. Buzoba o eza ya bisomoko ba africain. Il faut to zomayele to bimana kati ya buzoba o na bonyama oyo. Ba africain il faut bakola. Tawa biso na RDC. 62 ans de l'indépendance. Mais kende na lemba awa na quartier Molo. Quartier des évolués hein. Batu mayele balikuna mais baza ko utiliser maya mabulu. Est-ce que tu peux imaginer ça na kati ya capitale? Na kati ya capitale. Vous pouvez imaginer ça? Courant ezalate. Au moins na tongo nyo batu bango bazo bima na ba bilamba na ba fer po ba ne luka courant po ba repasser. O kende kaba mwana bato bango ba tambola na ba bidon po ba ne auto kamai. Mais madame, allez-y comprendre. Le tozana 20e siècle siècle d'évolution. Avec l'évolution numérique. Bato ba comment ko dépendre. Tu vois cette souffrance madame. Même à ta ennemi en mais peuple n'a voté caillou. Parce que tu ne sers pas ses intérêts, tu es au service des intérêts des autres. Le lot au pays local la Rwanda. Il y a comme exploiter ba minerai na biso. Comme biso qui na RDC, to zangi mbongo ya kosomba ba matériel pour que tu extracter ba minerai na biso. Tu vois? Donc les gens qui sont au service, il y a des occidentaux, il y a une partie de la communauté internationale, il y a une partie des pays africains ici pour pas servir l'intérêt de Bango au lieu de servir les intérêts des Congolais. Ouais. Donc c'est ça le défaut. Il y a un monique africain, le lot, ni ce bandi ko Bango, conscience africaine bandi au Salema, et les Africains commencent maintenant à soutenir Batu Oyo, pour protéger l'intérêt de Bango. Voilà, c'est ça la réalité, madame. Merci, monsieur Michel Mangala. Nous sommes presque à la fin. Nous chutons déjà. Un mot de la fin pour cette émission. Peu message moko au lancé pour Nandekonabisho Moulopoué au Bongo Aza na état et arrestation. Voilà, nous parlons de l'état des droits. L'état des droits aujourd'hui, Ndeko Moulopoué, au Azali l'un, il y a des dirigeants, il y a place de résistance, Nabiso na Toulouse, na ville, est arrêté abusivement, sans motif. Batika même comme même pas na Zouzi pour que Sambisaye soit commettre qui ba infraction rien. Aujourd'hui que je suis en train de vous parler, Azali na Aner tandis que monsieur Tilombo atali sabiso que ba porte ya Aner et Kangami. Mais aujourd'hui Molopoué Azali victime, il y a impunité, victime, il y a état de droit. Donc, nous disons que Essengeli va libérer Molopoué sans condition. Sinon, Molopoué a causé la base, il y a révolution dans Katamboka Oyo. Et nous lançons l'appel auprès de notre peuple, basala vigilant, tellement pour défendre les causes, il y a Molopoué. Molopoué doit être libéré sans condition parce que Makambo Bakangelaye, Tilelo et Yebanité, Soki. Molopoué a finga ki mutube sur sala kinini. Mais bazoeba ke notika ina bazuzi. Basambisaye, sur gazali na motif bazuzi ba condamné. Mais pourquoi ba ke ko vandisaye na Aner? Pour nani? Pour quelle raison? Peuple congolais va tirer les conséquences. Si dans ce pays, il y a l'état des droits. Il y a encore déplorer encore situation de Konabiso à Est. Il y a une organisation citoyenne. Bakanga Lucha. Donc déplorer encore situation. Il y a Idengo na l'autre musicien nani. Voilà, le nom échappe encore. Ils sont arrêtés abusivement. Bango bazuma kanisi ya koyemba banzembo pour que ba pousser ba kongomani ba koma ko sala malamu na kati ya mboka na biso parce que mabe evandi mingi mais bazuma kangi bango ba o ba osala ba détournement
contribuer na malheur na pauvreté ya Congolais bango na ba prison 2 jours 3e jour ba bimisi bango baza libre baza ko vaguer na ba occupation na bango souffrance evandi na kati ya peuple congolais ba mbongo ba yibaki le peuple congolais yango na bazo sala nango ba loyenge ba benga bango ba mopao na mbongo ya ba congolais o ba yibi ba congolais. C'est incorrect, c'est injuste. C'est pourquoi nous devons se léguer comme un seul homme pour faire échec na pouvoir oyozali diabolique satanique contre le peuple congolais. Voilà, merci monsieur Michel Mangala. Là, j'ai dit d'abord merci à la personne. D'accord. Voilà, j'ai dit merci à la personne que derrière ces beaux et belles et beaux caméras. J'ai dit merci à M. Thierry Vita. Merci Nabino Bozala Kibongo Baïke Kolanda émission de Mokolo Malelo. Quant à moi, je vous dis bonsoir. Voilà, monsieur. Oui, peut-être Bandeko Bakoko Benga. Bah, Koki Kozwabiso pour tous pour Fayulu, na plus 243 81 57 94 970 plus 243 81 57 94 970 bah Kozwabiso et parce que bientôt là toko lancer yango officiellement ne bakomona na miso mibale bako palper que réellement peuple congolais est derrière Fayoulou.